Pourquoi pas pasteur Denis Lessé? Nani? Pasteur Denis Lessé. Émission eza kitoko boy. Ngobe c'est émission kana kombo wana za so pasteur. Awa tozo beta masolo ya ba pasteur commissionnaire te. Na ba ya ba pasteur tipo te. Yango na lobi likambu ya ba makiona. Pasteur wana mutama kiona ya makasi. Ya kende ko baptiser ta kende ko initier mwana na mai. Ndenkolo a frappé bango. Eza ba planification na bango. Prophétie mutaza na hôtel mutu nini na kobenga mama na kata bureau nanga. Frère, yo zaki na hôtel na mwasi. Tala boye ko sala susu eloko wana te. Na nzambe balembi ba makambo wana. Mutu na yena pasteur o tanga kwa na liboso. Chama ina TV nini lelo peto koma na biso na ba plasma o chap. Moni na 2022 o ndeto koti ba musicien et belé ba kokufa. Surtout ba o 22, surtout ba o balia ki mbonga de fao. Avant 5e mois mi balé ba kokufa. Ah bon? Avant 5e mois mi balé ba kokufa. Ba musicien ane o tokolela nde ba musicien nde ya kolela. Na moni papa moko azala na mon flair na écran prophétique na ngai. Asimbi Bible azote ya liloba na nzambe. Kolo azobenge a se repentir mais azoboya. Boko remarqué que papa wana na ba tana ya suka avant kufa akomando sala ba album ba nzembo ya ko adorer kaka kombo ya nzambe. Bienvenue sur Ave Maria Télévision, la chaîne par excellence, la chaîne panafricaine comme je l'ai toujours dit, comme d'habitude. Abed Kitenge derrière la caméra, Ahmed Mukendi devant la caméra. Tobeta Masolo, tout sur la mboka ninga na benga on a Ave Maria Télévision. Au moins ces derniers temps, Mahambo Belé zo les gars na mboka na biso sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan musique, sport. Mahambo eza belé. Mais aspect moko intéressé biso lelo. Et aspect moko sur le plan religieux. Pourquoi sur le plan religieux? Parce que aventure réseau les cas belé trop na mboka na biso. Yango to bengaki moko ya bandeko ba bengama po basalela nzambe. Parce que biso tout to bengama po to salela nzambe te. Ndenge to kana mokili ya seboye basala nzambe bazali bandimi pe bazali. Soki biso tout to comme basala nzambe nana rosimba Bible na ote ya moninga. C'est que mutu na mutu anomiti na ndenge na ye ata bato ba concept ba non église za ramuté ma mutu. Mais mutu azana posaka ya mate ya mosala nzambe ate ya pour que a s'orienter na vie na ye. Na yango na yambi l'homme de Dieu comme j'ai toujours aimé l'appeler, le prophète Christian. Bonjour Moussala Nzambe. Bonjour Papa Mohamed. Nani benga mazala Moussala Nzambe. Avant tout soto banana na losambo. Père éternel, nous te rendons grâce totike émission na maboko no du début jusqu'à la fin. Tu que tes présences na yo et se manifester, mutunyon so lande émission azana ba problème et sa solution na kombo nzamba musée dina bala. Amen. Amen. Nana benga mazala Moussala Nzambe. Bon, merci pour na mutuna na yo. Makambo yango yo. Musala nzambe il faut ba benga yo. Musala nzambe il faut ba pona yo. Musala nzambe ya leo to momona ba pasteur mususu azana na ba ambiance papa na aza pasteur abendie akoti ba verset biblique a termina cher akomi pasteur akomi prophète. Yango moi la plupart bazo sala ba bêtises ebele kozemisa bana batu ya basi ko escroquer bambongo batu, c'est un peu ça. Musala nzambe il faut nzamba pona yo. Babenga ibazaka kebele mais bapona ibazaka muke. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vraiment na yoki kombo ya papa Edina Bala na mona rappelé profil na yo, photo na yo profil sur WhatsApp otia papa Edina Bala qui représente ces grands serviteurs de Dieu pour na yo. Oui, ngai nazali moko ya fait pas konzambe malamu. Papa abotinga zaki pasteur na fait pas konzambe malamu. Ngai moko naza moi dans la bim na fait pas konzambe malamu. Yango zo mona différence nga na ba sail na nzambe mususu. Na betaka tolo ke lignée na zolandela ya Thomas Muzedi na bala eza lignée moko ya makasi. Même soko tali âge na ngai eza âge moko ya mukie. Nazaka na 17 ans ya pamba. Ah bon? Naza na 17 ans. Donc âge na ngai ba miracle ma nazo sala ya maki on a te kobenga bat na ba téléphone mutaza na ba hôtel wana yango te biso to kenda vraiment na droitier. Donc c'est un peu ça. Vraiment kobenga mutu na téléphone te l'homme de Dieu à côté sous matière
Il y a un autre vendélia. Surtout pour Nabino Basava prophète, l'église prophétique. Bateau basako la rapport na bateau mais quand on nous expliquer balandi ya avec ma télévision nam tozwa libako ya oyamba mosala nzambe ya solo awa te lokola yo to beta masolo ya bonzambe pour na kokoma prophète to pour na kokoma mosala nzambe faut sala papa mna zaki pasteur to na famille na bino bozaki na pasteur to ko vanda ka boye kaka na ba effort na yo courage na yo kompe mosala nzambe to nzambe nde fa benga yo. Bon, merci pour na mutuna na yo. Eloko ezo bebisa mokili oyo eloko ebomi mboka o Congo eza biso basali na nzambe. Voilà. Na mitie en général na kati. Voilà. Na milongoli te. Ba prophétie eza na ba étape ebele. Ba kopeso prophétie na présent, ba kopeso prophétie na mambo lekelo, ba kopeso prophétie na temps futur. Voilà. Ya makam o ekoyela yo. Mais moi na nzambe ya solo kozalaka basé mingi na prophétie te. Prophétie kota mutulu la te. La vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Yango de prophétie ya solo. Yango moni la plupart ya ba na nzambe bazo tenga makasi, bazo landa ba place ya ba makiona, ba place ya ba kambo ebele. Nzamba bikisaka mutu te, pasteur abikisaka mutu te. Mutu abika na ondima na ye moko. Soko za na kondimo za na foi ndo biki. Bakomaka prophète te, babotamaka na don. Maka oui. Et kosi nga sko ba encadrer yo, ba encadrer yango. Lokola ngande ba encadrer ngai ti lelo pe nzambe pe akomi kosunga. C'est un peu ça. Vraiment comme un prophète, c'était bon ba classe ba théologie, ba nini ezala rapport na nini. Bon, encadrement to pour bakisa moi eloko. Wana eza ko bakisa moi eloko ko zape na dontologie na mamba nzambe. Ko yeba na chair okoloba nini. Na osimba ka micro nini. Pasteur ko simba micro lo rappeur te. Nyonso wana na théologie ba lakisa kango elobeli ya musai na nzambe. Au télémi na cher makamni oyo kolobate parce que bato mbele bazana ko mona bon bazobate il a des intellectuels ba docteur ba président ba vandi bazotala yo ozotea okoloba nini c'est un peu ça. Donc c'est vraiment ça. Bible na pas ça sur la peine l'homme de Dieu meka ko expliquer biso Bible ningi za la wana pour nous maîtriser la Bible. Il faut que nous soyons inspirés. Il faut que la Bible pendant de temps en temps. Il référence biblique. Il faut prendre un temps pour se préparer. Autant que la Bible, il faut vendre subitement inspiré, courage, détermination. Comme référence biblique. Pour nous préparer la Bible. Comme l'homme de parole, le quoi papa Nabiso Léopold Mutombo, le quoi papa Nabiso Coutinho Fernando, le quoi pasteur Denis Lessi. Nani? Pasteur Denis Lessi. Émission Ezaki Toko Boyongo, c'est émission quand on combo wana zaso pasteur. Awa tozobeta masolo ya ba pasteur commissionnaire te na ba ya ba pasteur tipo te ya ba sai na nzambe onkola benga ba komona kotanga ngo te na koma ba pasteur na tanga ga ya zala su te ya koma pasteur commissionnaire bon to ko fungola dossier wana na sima to continue na yeso ki obala te so ke pa na ye au PC $200 aluke le mois si ya gunyoso wana na église na ye to aluka ye partout ya za passe partout. L'homme de Dieu. Fais ça une réponse par rapport à la Bible pour nous maîtriser Matthieu. Pour nous maîtriser Matthieu verset biblique, il faut qu'on bonde là papa. Il faut qu'on bonde là. Nzambe nazo ke koteya tiketi ngana limwa yo se manifester. Connaissance koyeba mingi na mamba nzambe ezalaka te. On apprend toujours. Ba papa na biso ba papa nkelani ba papa ente ba yekolaka toujours tilelo. Donc c'est un peu ça. Bible ba tanga kango ozo tanga Bible na mambo oyo nkolo asali ozo sangisa yango ozo te ya peuple de Dieu. Voilà, Bible batanga yango pour na côté ya peuple de Dieu. L'homme de Dieu est un événement moko malheureux na so no pena na makambo nyonso tali bonzambe le pour pesinga chanson na koyamba yo. C'est un événement malheureux les kaki, il y a un serviteur de Dieu, un pasteur que je ne maîtrise pas le nom. L'église est dans la Lemba. Aveni pena habité. A memine déco a kene na mayanjili, hein, pour appeler ça baptême. Bakomi na mayanjili pasteur ndeko o bakina ko pesa baptême. Je n'affirme pas des choses que je ne connais pas. Ezaka makambo to yoki mais nazaki pe sur place d'église wana j'aurais appris cela. Ndeko oyo bakina ko pesa baptême paraît-il aza saint sauf mais pasteur na ndeko moko église bakufi. Et tant que Moussa Nzambe comment okoki ko
concevoir le wana pasteur wana na bien bien mutaba science ah bon mutaba science ya kende ko pesa baptême te akende ko initier mwana mwasi wana donc exactement que non akende ko pesa baptême akende ko pesa baptême te akende ko initier mwana mwasi wana mama na ye assemble en église nanga ah bon nga na mona ki vision wana na lobi yango me baboko yoka yango na lobi likambu ya bamakiona pasteur wana mutama kiona ya makasi ya kende ko baptiser ta kende ko initier mwana na mai ndenkolo a frapper bango na yebi makambo wana sozoloba wana eza kanda ya nzambe eza kanda ya nzambe nzamba obana ko beta bango moko eza kanda ya nzambe vraiment ndenge kaka bible lobaka na ngonga ya suka tokomona ebele bakoya na kombo ya nzambe papa banganga bakoma kopesa prophétie bambikudi bakoma kosakola bakacher bakoma kosakola il faut bozana discernement ya maramba nzambe muto nzamba bengi eyebanaka na misala c'est un peu ça vraiment muto nzamba bengi eyebana na misala na soki balandi tout ya Ave Maria télévision maman Angelica Tchala Anna Fraser Queen Nenela toyambi prophète Christian Ingène qui a dédié sa vie au service du Christ, qui a dédié sa vie au service de l'Éternel. La question ça boira, bah jeune na ba koi, ba tirbo, ba hôtel, mais comme on a un jeune boy, Moussa Nzambe, ça fait la fierté. Ya koyamba na Ave Maria télévision. L'homme dédié to betana no masolo ya comportement ya ba pasteur na biso ya ville province ya Kinshasa. Ya Congo mobimapé en plus. Dernièrement awa, ils allaient qui masolo ba se stap et indi na ba église. Ba sali ya Nzambe, ba vidéo ya mutaka lebima. Basali ya Nzambe tout le monde a affaire Mami Chibola na pasteur Mukuna tout le monde a affaire Eliane Bafeno na pasteur Moïse Mbie tout le monde a le frère Michel Bakenda zo koyemba na micro na ndenge ya système tout le monde a makambo belé étape wana ba mutaka leleki to na posa ya commentaire na sur yango te pour c'est sûr que aussi peut osala ba émission le belango mais étape où ils ont intéressé biso mikolo yo eza étape ya ba prophétie oyo tout mais un peu que la claire na bateau balolanda biso. On a vu, moi j'ai vu personnellement sur la vidéo le pasteur Denis Lessé na kati église azoko tangi la bandeko bazana kati etonga na eba montagne ba mbungu bana bango na ba poche na ba sac nkolo alobi batika mbungu ba kene na ngote to moni pasteur Joël le prophète Joël Tatou mikolo ko babiso moni appel inconnu côté le ko ya maté pour pasteur a oyebisa place ali pasteur akomi ko sakola ozana hôtel Kingani hôtel MP na bandal boyeboy yango de musala nzambe yango na prophétie yango esengi nga bongo ko sakola sina bato bazana ba hôtel ko sakola na bato yo bazana ba mbongo na sac na bango batika prophétie et ça rapona ko bikisa bato te. Merci pour na mutuna na yo ya liboso na nu pona pasteur otangi wana kombo nani natangi pasteur Denis Lessé na pasteur na baino na moko otangi wana ya liboso nani Denis Lessé wana aza su pasteur te na lobi yango awati mutabanda ba je ya salité ya bamakio na wana ya salité ezaye ye kutu déjà babaya na bango ye kala ya za su pasteur te na mamba nzambe ya lelo kotanga kombo ya papa wana te aza mukolo anzo pese ba respect na ye na makambo yo kotanga kombo wana te ya kota de azamba kala wana eza kimuyibi ya kimuyibi na ba base na ya lukaka ya terra lisusu bana na nzambe ta na ebite ndenge tozabo ata yo ndenge ozabo soko le otondo okeke pa pasteur otangi wana ofukami acha maboko na ebite abunga batu basana nzambe oba ofingisa bana yo basana nzambe eza bakombo otangi wana bana nzambe bakomi ba incredible pona bakombo otangi wana ye na makambo oyo donc ye kutu donc ye tokunda déjà ta okomone na ba rebo na ba innocent kolobela rebo mabe kolobela fali mabe basala nzambe basengi baza l'exemplaire na musique ya mokili na makambo so mokili faut beaucoup takaka to bozaka pe na ba limite mo bozala wana nga naza na limite na ngai naza na limite na ngai makambo susu nakota yango te naza na limite na naza concentré na makambo na nga nzambe ya ministère next makambo azemi ya innocent na rebo wana etali nango yo te tanki mosala nzambe to il faut kota yango pe par rapport non kota yango par rapport à quoi tomba lingana kinga nazalaki tangu basala na bango nazalaki tangu mwana na bango akobotama bakotangisa elete ngai nyangaka nyaka na compte bien na différent siko eza vina
innocent a déjà responsable a mbongo ti aroboko la mona na bien et alors mabe ça voilà donc la prophétie de dire aux gens qui mbongo ezana ça qui autant kolo alobi boyetika mbongo wana boye eza interdit to eza na ba facette belé muto oyo ya yona ce eza kimoyibi o yona eza kimoyibi wana eza archifaux yami balé pona kombo o tangi wana que na point ya pasteur Denis Lessé obengi lingi komba ngo mingi tozo solo la po bana ya nzambe o balandaka avec la télévision bazili baku ya Rolanda Moussa na nzambe na chaîne na biso par rapport à comportement na yo asalaki na ko bengi pasteur tipo pasteur wa commissionnaire boye c'est que bino pe basali nzambe mususu bo déplorer comportement ndinga zui moi si ya bato ya vraiment ekalama ya komi ko marchander mais oui eza eloko moko ya pasi na mutema pasteur Mike Kalamba yaza muninga na mosai na nzambe voilà asala kaka ki lokole ekomeli mama Tina mutu mususu azu mama Tina azotambusa e osala ndenge ni ata bakabwana bango ata mokile kofi akotikalaka mama ya bana na ye voilà c'est ça eza pasi mutu ko mosala boye kozanga magamba kosala parce que ngane tinga na vandi bona ebite na préparé ma te ya te na sala batu ba bongo la mutema te na kinanga kolanda kaka ba mambwana vraiment eza pasi mingi comportement na eza mabe makasi l'homme de Dieu c'est vraiment déplorable naza un peu moins doux na bato ba olanda biso po naza na posa makambo o mosala nzamba zoloba ekota bino bobinga na émission mo muto ba shoko ganga mbelo na oganga te donc na onga malemba avec douceur pour makambo oyo ezobima awa et pas serviteur nzambe bino balandi avec la télévision ekota bino papa Francis Joël Tatou prophète Peloko ayo allo sœur ozana hôtel nzambe alakisinga mutu moko aza akotaki hôtel alataki boyo Adidas boyo c'est toujours permis bajar ba prophétie wana ya liboso nanu wana ezama kiona hein eza ba planification na bango prophétie mutaza na hôtel mutu nini na kobenga mama na kata bureau nanga frère yo zaki na hôtel na mwasi tala boye ko sala susu eloko wana te mutu wana ozo sakola pona ye azana famille azana nini abebsi réputation na ye mobimba voilà eza ba planification na bango so landeli pe bien mutango azobenga ane na sima l'église avandi na ye ndenge nini kaka tangu ye mutango azana hôtel ya azana kiti nde abengi lokuta bana nzambe balembi ba makambo wana mutu na ye na pasteur o tangaki wana wa liboso chama ina TV nini lelo peto koma na biso na ba plasma o chapi na chama ina TV za o cha wapi oyo wana ozomona na bengi boy yango na obina kisasa évangile et bebi makasi ofungola télévision ofungola Molière nzamba lobi mbongo na yo ya garantie tala ngona sambe pe bungaki okotali yo numéro wana bengango ngana en tout cas wana l'homme de Dieu ngana benga numéro na soit téléphone bayiba na victoire numéro le karaté ona ni ko sakana nzambe tina niveau wana net o tangi wana et aba je moko terre à terre eza ba jeune bango bama kiona sur ce to longwe place wana mutu o nzamba tindi ayaka kaka na maloba kaka pambate ayaka na ba écriture pe na maloba tokotanga mwa muke bible na Matthieu 24 verset 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mutu o nzamba tindi ayaka na maloba. Maloba kaka ya pambate. Mais maloba avec accomplissement. Au moni na 2022 o nde tokoti ba musicien et belé ba kokufa. Surtout ba o 22, surtout ba o balia ki mbonga de fao. Avant 5 mois mi balé ba okufa. Ah bon? Avant 5 mois mi balé ba okufa. L'homme de Dieu, image éthique la chaîne webi. Na lobi ngai oyanga eratate. Ba o baliaki ba musicien ane o tokolelande ba musicien de ya kolela. Na moni papa moko azala na mo flair na écran prophétique na ngai. Asimbi Bible azote ya liloba na nzambe. Kola azobenga a se repentir.
mais azoboya boko remarquer que papa wana na ba tana ya suka avant kufa akomando sala ba album ba nzembo ya ko adorer kaka kombo ya nzambe azana grâce à nzambe makasi ko azo benga na makamba nzambe ano ba musicien ba kufa e pondi makendamba oloba nanga avant 5e mois batu baliaki mbongo ya général de fao mibale ba osanini ba kufa toza awa beaucoup comprendre que naza descendant musée dinabala vraiment descendant à musée dinabala non question moko bandeko ba internautes ba mille laki de laki pona ni bino basala nzambe tangu ba rebelle bayaka po ba massacrer batu na est tangu courant ya matadiki bale ekata na e bomba ko ni bomona kango na ba prophétie te bo avertir bandeko na matadiki bale ke place tel RTL boko mona te po singa ko ekata na boko kufa papa ngana mona ki makambo ya coup d'état oyo uti koleka na lobi yango na ba chaîne babo kolekisa émission o tozo banga ba okanga chaîne biso tozo banga siko yebisanga na osalani avant likambo eya oya coup d'état oya ni ba témoin bazali na lobi yango tina ba émission batu ba journaliste net bino bozo banga ba okanga chaîne mamba chef de l'état na bonanga na bon siko to osalani soko lobi o yo zo banga bakanga chaîne ayo o boye net nga na banga na nga sous prison te Yoza wende dioza musala nzambe soko bangi prison na obikisa biso na banga sous prison te na kufa na vérité na munoko nanga pona liloba na nzambe pona ko sauver ba âme ya bato 2022 o nyonso thème na nga na zolobla ezali faire tomber les Goliaths dans nos familles au monde ba famille o tobotami nango et ana ba Goliath na ba etelemela biso na kati ya famille ba sacrifier bino jeunesse mobimba bozwa kama bala ya kitoko bota esimbati ok na opoto bien na ba famille otobotami et na ba loi établie na kati ya famille yibino ba bala bino kaka libala ya katovanda ba sentaka bino kaka ok libala demo sani ozongi mutusko ayeko kwisa ba Goliath wana nyonso les gens serviteurs oyo omona Goliath non soit télémelo na kata famille mutu non sa zolandanga il faut quoi na komboneso à condition zaka na kondima ozana foi parce que Bible obi na ngana Matthieu 21 verset 21 c'est par la foi que vous allez déplacer toutes les montagnes thème na zolobela yangwana ba Goliath télémeli bato belé ba kenda poto mikande simbagate abenga ba pasteur intel simbagate tale longyo elongo oza pesa que des déceptions te na vie ndenge toza na biloko mibale toza na négativité toza na positivité toza na vrai toza na faux s'il y a les faux il y a aussi les vrais pilipi na tomate et ça couleur moko mais il joue un rôle différent na biloko pilipi aza na rôle na jouera nani tomate pe aza na rôle na chaque homme de Dieu a sa grâce batala âge nanga te batala o azakati nanga vraiment l'homme de Dieu chaque homme de Dieu a sa grâce maintenant le mal c'est quoi avec nous les Congolais ou parce pas le mal mais biso on a difficulté comment ça fait-il te voyer ba ko distinguer le vrai et le faux parce que confusion totale et quotidienne ma bota na biso confusion totale et quotidienne loba na ebele ba se retrouver à face en Afrique une place tozali et ça pour na ba prophète pour na ba prophétie mibale ebele ba kufela basi mibale ebele ba pour na ba prophétie ko ndenge nini ngai na ko ba kenoni na vandi pembeni ya prophète Christian Boye aza vrai ou faux prophète okoye bangai na misala faut na discernement okoye bangai na misala pe en plus na ko loba na yo l'église est tondi ebele oyo zomona ba plein oyo eza pasi ko sembla na église po moni bato ebele te mais sembla na église parce mutema no ezotindo sani o sambela mutu na yo epesemeli pasteur nos imposer na ngoma maboko te bakoma koyiba ba étoile ya bato na nini na maboko ya bato na nini na mutu ba bonde la pona on parler à langue te na monoko oyo zoka ba koma ko sala ba incantation na bango na ba parler à langue au moni na 2022 oyo nzamba fungoli 5 portes donc on maboko lobo no kolo soki mutabunde bitumba long loboko eza na 7 likolo eza likolo toza na combien de misapi 5 misapi toza na combien de continents 5 continents combien de chantiers 5 Félix, quand un président, quand un république, Basa Zoba na Bible Bazaki combien 5. Yamayel combien 5. Combien de livres de Moïse 5. Okoma Nini Béni, combien de lettres 5. Okoma Monte, combien de lettres 5. Année on a fait 5 portes. Tout le monde c'est prophétique. Amen, l'homme de Dieu. Tu as mis pena prophétie wana, tu as mis l'homme de Dieu. En fait, na Ave Maria télévision, prophète to sengayo, au créateur chaque semaine, tout
pour nourrir abonné à Ave Maria Télévision à Maloba Nzambe ya Kitoko. Je n'ai pas le pouvoir de juger que vous êtes vrai ou faux, mais bateau et bazo landa biso, ceux qui basent discernement comme vous l'avez dit, on va distinguer. En cours de les temps, tout ce moi quelques minutes, avant de faire la moitié dernier dossier, même si c'est un moitié dossier, mon divertissement, na reçu que là 2 minutes. 2 minutes wana, au côté là abonné na biso, au côté ça un message d'espoir. Par rapport à Oyo Baza Dessi na Basal Nzambe ya Lokuta, par rapport à Oyo Balongola espoir côté Nzambe basorienta vers diable parce qu'il y a côté Moussala Nzambe tel à décevoir par rapport à Oyo Bakina Banda Kwambanga Baisa que moni Moussala Nzambe tel aya ozakisi a moni professeur bimisela rayo tala nzungu yango tala miroir yango tala mouchoir yango et puis na sima message d'espoir non na 2 minutes wana otangela biso basali ya Nzambe ya solo Oyo Bazala ana Congo Oyo bato ba continuer ko pesa bango espoir message na yo na abonné à Ave Maria Télévision pendant 2 minutes. Bien aimé dans les Seigneurs, place aux Alaki au fond les téléphones na yo sikoyo télévision na yo sikoyo ezalaki Moussa Nzambe prophète Christian Masiala. Maman papa na roloba na yo ozalaki dessi na basai na Nzambe ba décevoir yo ebele ba choquer o makasi. Maman papa lo na roloba na yo kotala âge nanga te tala o azakati nanga. Problème oyo zanango likamba kobota mwana mobali ya kimayo problème à dossier mukongo pasi oza député nyonso zo simbate mama papa kobangelo mote le temps de miracle n'est pas encore passé Nzambe obiso to bondelaka il est le maître des temps et des circonstances ngama bezo simbate obandaka classe année yo okatanuka na nzela diplôme d'été simbate université yo banda mais yo kataka na nzela problème à libala ozwa ba imbali ya bien mais pona ba kabelo ezalaka passe nebi ke ozana ba hésitation ya ozwa numéro kozana ba hésitation te zo numéro nanga privé à téléphone et pas nanga condition ezalaka zaka na foi za na ondima et pas nanga zaka na ondima na bondel pona yo tiko tako ngera tate otala âge nanga te so tali âge nanga ozolo te mais tala o azakati nanga Nzambe antoma musedi na bala nazaka na 17 ans maboko oyo eyebi nzota mwasi te likambu na nga so na bondel pona il faut solution monana ata kuna simba te ngai pa na ngai simba na confiance ya Nzambe nga na bonzela kibolenge baninga âge nanga eroba koko vanda bote ba te aliloba na Nzambe baninga âge nanga na ba victoire bazoyiba ba biloko menga na pesi jeunesse nanga epa Nzambe ebo likambu na nga na bondela pona Nzambe asala te pona ni zana kondema zana foi Zwa numéro nanga ya téléphone numéro solution ma problème non numéro solution ya lobiko na plus 243 91 011 077 4 nasuka plus 243 91 011 077 4 nasuka et pas nanga secrétaire azala tenga mo secrétaire oh papa za na réunion papa za non naza disponible pour na koyamba open pour na kosola na comme il faut longola na mutu na yo que ce bango so na bengi mbongo bongo évangile et baby nga naza kinwa te nga na oti nanga boma ba panga mundu ya Congo central ba panga mundu ya ba Congo yo mutu ozaina ba problème oyo zolandanga message onga na lobi na yo meka Nzambe na ngota so Nzamba sala te la Bible déclare si ton Dieu est mort essaie les miens ainsi dit l'Éternel. En tout cas amène l'homme de Dieu un message très émouvant un message très touchant prophète tango besoin de 17 ans wana ozolo bango karatiko lo bateau réellement on a peine à 17 ans nasa na 17 ans 17 ans peine à 17 ans nasa na 17 ans en tout cas c'est vraiment une occasion kokumi sankolo comment na yo bonzi bolingi na pas Nzambe sans ko juger yo l'homme de Dieu tout monde qui ndeko moko pona osukisa ndeko moko alobi aza comédien asali vidéo moko na TikTok azo imiter frère Patrice ndenge bandinga musuba imiter avoir frère Patrice mais ye asuki kaka na voix te asali pena a imiter défaut ya frère Patrice bato balobi na ndenge nyonso bamususu bakondane bamususu baseki bamususu bafingi na lobaki soki na yambi yo na reposer pe question là parce que frère Patrice a pe Moussa na Nzambe est-ce que ça est important so koza comédien ozo imiter mutu imiter pena ba défaut na ye non eloko wana oza na raison na talaki yango na epela na ngote toza na comédien na biso fiston sai voilà imitara ba voix ya bato belé tozui moko oyo nani dauphin bulamatari na bondela pe pona ye imitara ba voix yekut na ba André ba voix bato tout mais akomati na niveau wana te papa
yo soki nzambe asali grâce au botami normal kumisa nzambe nga soki lokolo nanga eza nini boite donc il faut oseka lokolo nanga wana na sepele na ngote il fallait suka ne kaka ndenge basaisa basala ba dauphin a imiter kaka voix na ye ya pamba ki asala na ndenge azali aza papa frère parti aza papa place azali oyebite choc oyaza nango ezani azana bana azana famille ngai vraiment ton natala kiango na bondele pour na frère wana nzambe alimbisa ye prochainement asala kaka imitation a imiter ata voix alanda ta basaisa na ba dauphin a imiter ne kaka voix ya pamba ce qui se ba tout c'est tout wana na sepele na honte ezamabe ko imiter deux fois muninga ezamabe. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu qui a imité des fois Moninga Ezamabe. Grande et ma joie, il y a Weba Kibotaki Belé à Rolanda Bisso, na Ave Maria Télévision, na qui Moussa Lanzambe, prophète Christian, le jeune prophète Christian, à l'an 17 ans à Pamba. Papa Maloba Souka pour l'émission Ezali. Maloba Souka pour l'émission, car on a niati na chaîne bo s'abonner makasi, Nzambe nanga on compte ko zana bino, boko zala décité, boko bengande pour na bo témoigner le boko Nzambe en Thomas Musée Edina Bala. En tout cas, merci beaucoup. Vous s'abonnez massivement et Kolani Samaloba ya Moussa Lanzambe. Tokutani Balasima, prophète Christian, Tokobana toujours créé ton Yaroyambaye. Poto liabile qui toko boya molimo et ça la biso bien bino basa Lanzambe wa lokuta. Nzambe azana bino, père otala bino, père s'occuper na bino. Tokutani Balasima. Merci beaucoup. Bye.